Mbote na biso banso boyeli malamu na mokolo ya lelo esika toye kolaka ndenge nini koutilize Photoshop na lingala na ba explication na biso vraiment ya pete pete oyo eza accessible na moto nyonso ata oyo ayebi eloko moko te na oyo etali Photoshop à travers ba explication oyo epesamaka awa na chaîne na biso Elworld moto nyonso aza capable ya kosala ya koutilize Photoshop type akoma professionnel. Alors, napesi bino mbote, j'espère que boza malamu po kote na ngai nyonso tu pe eza malamu. Alors, pona mokolo ya lelo, tutoriel na biso tokosala effet oyo. Donc, bozomona eza femme africaine, donc nameki kolongola ye mutu, donc na retirer ye mutu na ye, et puis nameki kotia ba bijou, donc eza pona ko valoriser basi na biso ya Afrika. Donc au lieu komeka kosala biloko mosusu nasali pe trop de Photoshop na mindele na lobi tour oyo na ko valoriser la femme. Alors donc sans plus tarder tokokende na fichier nouveau, donc okofi na contrôle N soit oyemba mo na menu fichier ok na nouveau. Alors pendant que ezofongwama na ye awa bomoni na largeur na tie 1280 pixels sur hauteur moko ya 720 pixels. Résolution 300 pixels par pouce RVB, donc koto nyonso boyi kotika na ye na fini na créer. Alors voilà sikoyo plan nanga de travail efongwami eloko ya liboso na kosala na koya ko importer ba image na ngai. Alors pona ba image ndenge biso nyonso tout oyebi na kotiela bino yango na description pona ko faciliter bino bomoni déjà koto na sala ki détourage. Donc na kotiela bino image oyo eza déjà transparent. Voilà, na memi image na ngai yango oyo na ye nango koto oyo na fini contrôle T pona ko redimensionner yango na maintenir touche alt pona ko garder même ratio. Alors na fini na entrée, voilà na valider yango na ye na calque OAC na ko renommer yango na ko pesa yango comme fond na ye awa na option de fusion na ye na incrustation en dégradé. Donc pour na kotia dégradé bomoni wana, donc so na cliquer awa bomoni ba valeur na nga nyonso tu yango. Donc pour na kopesa bino ba valeur pour na boyi kobima moto ya lokuta toyebi biso nyonso awa tolakisaka nyonso polele. Donc voilà valeur ya vert liboso, donc oyo eza vert foncé. Valeur yango yo 0,81 C05. On a fini OK. Na vert oyo est un petit peu lokola vert citron parce que na tie vert forêt na vert citron. Alors yango valeur nango hexadécimal pe yango 31,5 B2B. Na fini na OK awa pe na OK awa pe na fini susu OK. Bomoni eye boye. Donc na tiango na radial en fait, eza linéaire te mais eza radial, so na meki ko double cliquer. Bomoni que mode eza mode radial. Donc on a fini OK. Alors eloko mususu na kosala na komika ko retoucher image mukie. Bomoni que awa vert eza un petit peu moins makasi. Donc na moni que awa eza kitoko te mwasi oyo aza vraiment nanu kitoko makasi te. Na koya awa na ye na filtre caméra raw. Donc awa nde en fait filtre oyo nde yango ba utilisaka mpona ba retouche photo. Eza na Lightroom, eza na Photoshop. Filtre oyo nde caméra raw yango to utiliser mpona ba retouche photo, c'est-à-dire quoi bomoni par exemple ba photo tozora na ba téléphone ezaka bien te, donc mpona ko retoucher yango to utilisaka mingi filtre oyo. Alors botala moi petite démonstration na koya na ba ton clair na matisi muke ton clair ba ton foncé na meki ko zongisa yango mukie mpona ba noir ezala un petit peu vif na ye na blanc. Voilà, na ko exagérer te sinon te ko bima trop fun na boye bima trop fun na lingi ezala vraiment normal. Ezala vraiment normal na ye na vibrance, en fait vibrance et faire ebimisaka ba ton clair, donc ba ton clair oyo déjà eza ebimaka na vibrance na ye pe na saturation na meki ko augmenter saturation moke. Voilà, contraste na ko bossa na ko retoucher contraste. OK, comme ça c'est bon.
exposition, je ne veux pas toucher à l'exposition parce que exposition, il y a à jouer à réglage nyonso. Donc voilà pourquoi je n'ai pas touché à l'exposition. Et ce qui est la paix avant-après. Bomoni awa est un petit peu trop pâle, donc les blancs dominent un petit peu. Mais awa sikoyo, bomoni que vert vraiment ebimi. Côté moi vert pâle, mais côté tomoni que comme vert forêt. Alors, on a validé, on a fini, on a OK. Et chargé mouke, voilà. Alors, eloko sikoyo nako sala awa, nako dupliquer calque nanga oyo nako kanga yango. Après awa na pixeliser les calques. Donc na commission photo sikoyo parce que na pixeliser yango. Alors, je vais un petit peu zoomer. Comme nazo sa la sco Photoshop 2020 na ofina kaka alt na cliquer likola calque nanga oyo pour a zoomer yango. Wana eza ba raccourci na ba nouveauté ya Photoshop 2020. Alors, eloko na kosala na outil plume. Na outil plume, il faut na découper sikoyo mutu esika na lingi na ye awa. Voilà. Voilà, na ko découper yango boye. Tac. Na yesusu awa boye. Voilà. Donc, ce qui est sûr, en fait, effet ce qu'on a vraiment profane au niveau de Photoshop, ça sera pas facile vraiment au salaire et aussi na ba pratique ébélé. Mais c'est en forgeant que on devient forgeron. Donc, il ne faut pas abandonner. Voilà. Donc, on a cliqué awa koto boyebi déjà ndenge to salaka. OK. Na ya on a moni chelinga contour, na longoli contour, c'est bon, na na couleur de fond. Couleur de fond, voilà, naponi couleur de fond oyo so na miki kokota na yango bozwa valeur eza 251 209. Voilà, donc eza oyo nazwaki quelque part awa. Plutôt non, plutôt c'est pas ce que je veux faire. Voilà, bon, etikala nango wana eloko sikoyo na kosala na kofina contrôle entrée mpona kozwa sélection na ngai. Ezulinga, pardon, attendez s'il vous plaît. Voilà, on a fini contrôle entrée. Ezulinga y sélection na mobima na ye awa na outil de rectangle de sélection na cliquer wana na fini clic droit. Bon moi on a fini clic droit na ye awa na calque des formes par coupé. Na fini na calque des formes par coupé. Donc ebimi selinga boy na fini contrôle D. Donc ce na ineti par exemple na outil na miki ko développer boy. Attendez, voilà. Voilà. On a créé qui en fait, il créé qui une forme. Ok. Désolé, moi erreur mon salemi. En fait, on a qui outil plume et c'est là qui une forme. Donc il faut qu'on y ait un tracé à. Voilà, on a un tracé. Donc ça rapidement, très très rapidement. Voilà. Ok. Na juana na yesusu awa boye. Ok. Yepe na juillet. Après na ye awa na mbanga. Na jupe mbanga na ye. C'est bon. Voilà. Bobo sanate kozala awa na tracé. Bozomona na menu déroulant awa. Il faut kozala na tracé, pas forme mais tracé. Après ce que si au fini contrôle entrée et créer le sélection oye na outil rectangle de sélection oye na katikati awa momoni ndenge icône ya souris na changer au fini clic droit ya souris. Après oye na calque par couper. Bomoni e coupelenga kaka face oyo na zui. Donc eloko na kosala na koya na calque wana na pesi yango kombo face. Donc c'est toujours très important ya ko nommer ba calque na biso. Alors eloko na kosala na fini v soit na ye awa na fini na outil de déplacement. Eloko na kosala il faut que na déplacer face na ngai oyo que face na ngai yango yo il faut que na déplacer yango donc na maintenir shift. Na fini na shift. Allez, na bani ko déplacer yango pona ko garder même direction. Donc na ko pousse yango vraiment musika te, allez na lâcher awa et puis na ko meka ko matsa yango muke tout en maintenant shift. Voilà, donc na cheboy. OK, bomoni face na nga sikoyo et c'est déplacé. OK, eloko na ko sala bomoni awa na tchaki moi eloko oyo pona ko lakisa ko pesa impression comme si la face est vraiment trouée. Alors, na ko ya boye na zoomer
na zoomé lisusu, nazwi toujours où tu plumes plutôt, désolé, nazwi où tu plumes, na ye awa, nakozwa sikoyo, on a place à tracer, nakozwa forme, donc nazolinga na créer des formes, mais pas tracer, na cliquer awa na coin, tac, après na ye awa quelque part par là, je pense. Donc il faut vraiment que ça nango malamu pour na ça vraiment impression que mutu eza vraiment ya kotoboka. Sinon te soko sali du meli melo et kobima malamu malamu te. Voilà. Voilà. Ok. 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 Ok, voilà. Donc na yawa na longoli contour parce que c'est un contour et puis na fond. Alors, ce que je vais faire, je prendrai en fait ces petits marrons. Donc, on voit marron oyo ya côté parce que ça tend un petit peu vers le noir, donc ça me va. Alors, bon, moni awa et créer la forme. Ce que je vais faire, dans la forme oyo na kiti siango na se ya calque na femme africaine. Voilà. Bon, moni ndenge sali, c'est bon. Et là, on a ça na roya sikoyo awa. Voilà, si on a mis ko dézoomer pour na bomona déjà bomoni ndenge esali nanu tosilicité. Alors eloko na kosala na koya lisusu boye, donc na komeka kosala effet ya kokata vraiment mutu so bomeki kotala bomona ke mutu et on a plutôt l'impression comme si la tête est vraiment coupée à cause ya effet oyo. Alors eloko na kosala na koya awa na ye na calque femme, na ye na option de fusion, une option de fusion. Donc, na une biseautage et estampage. Na cliquer, na cocher na biseautage et estampage. Voilà. Bomoni ndenge et créer lengai. Voilà. Nous surtout déjà ça. Donc, ceux qui n'ont cliqué awa pour na ma propriété. Donc, pour la profondeur, c'est à 313%. Et la direction, c'est vers le haut. La taille est de 2%. Le flou, 0 pixels. Donc, taille 2 pixels, flou 2 pixels. Pour l'angle, c'est à 90 degrés. Et puis, l'évaluation, 30 degrés. Mais, en fait, toutes les valeurs dépendra de l'image que vous utilisez. Donc, il faut na lingala. En fait, la valeur, il y a biseautage ou un estampage. Et que dépendre, en fait, na image bino besoin utiliser. Mais ce qui au télécharger, image on a retiré la bino na lien na description. Donc, vous allez obligé de la même valeur. Ceux qui pour l'ingos la même rendu qu'un ceux qui préfèrent rendu moussou, ceux qui modifier la valeur, coutou et que ça la bien pour na o mekaba test na yomoko. Alors, et là, on a fini na entrée, ok. Alors, c'est que na koya susu bomoni na flèche oyo. Koya awa te espace o flèche oyo eza awa na coin. Na fini clic droit ya souris. Na ye awa na créer des calques. Bomoni ndenge salinga et créer lenga ba calque. Alors na ye awa na ton clair. Na fini soit na ye na outil gomme. Na tie opacité à 100%, flux à 100%, lissage à 0%. Alors, eloko na kosala na kobana koleka bomoni ezo effacer lenga mwa ba pembe oyo tout. Donc nazolekisa yango voilà donc na effacer yango boye. Ok, c'est bon parce que ça va ton clair. Voilà na etia. Donc il faut pas exagérer aussi. Alors bon meka ko effacer awate parce que effet biseautage nde yango wana. En fait biseautage eza lokola contraction. En fait il y a bâton clair na bâton foncé. Alors na quoi likolo na ton foncé na lekisi yango pe ndenge moko nauti kosala na outil gomme na ngai bozomona ezolongolela ngai mwa baline mike ya banoir. Voilà, donc nazolekisa yango tac un petit peu rapidement. Voilà donc eza eloko moko ya kosala mbangu ezwaka nango vraiment temps mingi te. Voilà, awa sikoyo boye nasilisi bomoni ke mutu na nga ezwi vraiment effet yango. Alors eloko mosusu na kosala na koya sikoyo na face. Bon, déjà avant que ça la face, il faut projet ça la bien organisé. Na fini shift, bomoni calque naza na calque alcolo. Na fini shift, na maintenir en haut, na calque femme africaine. Na cliquer wana, après na fini contrôle G pour na ko grouper en fait ba calque. Alors, nini susu na kosala, na ko changer combo à groupe, na ko pesa ngo groupe corps. Na pesa ngo combo groupe corps, na calque face.
na calque face awa ye pe na fini na euh, créer les options de fusion. Voilà, tac tac tac. Option de fusion, on a cliqué na biseautage. Biseautage, voilà. Ok, namoni déjà c'est pas mal. Donc, on a gardé les mêmes valeurs parce que et ça les lignes presque eloko moko. Na fini na entrée. Na ye sikoyo awa eloko mosusu na kosala bon oyo nakokiti boye c'est bon. Na ye sikoyo na calque nanga oyo na créaki ya effet neti ya moto akotoboka. Bomoni yango oyo na cliquer yango ye pe na ye na option de fusion pour ye pe il faut na tia biseautage. Donc à partir déjà awa ko cliquer na biseautage. Voilà, na cliquer na biseautage et ça les lignes un peu boye na bon na CP déjà na valeur en haut. Bino mo bokoki komenka ba valeur pour na koyeba ndenge nini ekosala. Na fini na entrée, ok, na moni que c'est déjà pas mal. Alors, et là qu'on a aussi na komeka na lobby la rabino à chaque fois sur Photoshop, quand on manipule des images, la chose primordiale à ne pas oublier, ce sont des ombres. Donc, bossa na ombre te, ombre nem te kopé ça effet réel na image na montage ya image na yo. Alors, nakoya awa likolo ya calque nanga oyo ya litama. Bozana pe songo même kombo litama. Pona na sens ya imora makasi. Litama. Na fini na entrée. Alors, na ye awa bomoni na moi flèche oyo muke. Na cliquer et créer lenga calque moko. Alors, on a fini clic droit à souris. Na ye awa na créer masque de fusion. Na créer ce que masque de fusion awa. Voilà, cela veut dire quoi? Plutôt créer masque d'écrêtage. Qu'est-ce qu'un masque d'écrêtage? En fait, eza eloko moko eko apparaître kaka na calque oyo azako se rapporter en fait. Bon, moi ndeti oyo nyonso tu na kosala na calque ya 1 nanga eko s'apparaître soit eko s'afficher kaka so na espace oyo litama eza visible. Donc, en fait, une démonstration vaut mieux que les paroles en fait. Toye sikoyo na ye na outil pinceau na mitie na mwindu sikoyo awa na ye na opacité à 30%. Allez na ye awa na ni kotia sikoyo ko colorier en fait en noir. Nazo peindre en noir pour donner l'effet en profondeur. Donc genre eza lokola lidusu. Voilà. 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 Alors soko sali boye kosuka kaka awa te. Kosuka kaka boye te sinon te musala no eza inachevé na koya siko na filtre. Déjà eloko mosusu na kosala na koconvertir yango en objet dynamique. Convertir en objet dynamique pour na soki na sepeli na ba effet na ba filtre na kotia yango te, je peux toutefois revenir en arrière. Na ye na flou gaussien. Nathalie 11 c'est déjà pas mal. Donc na tia moi flou moko, non, na moni 11 c'est un petit peu exagéré. Na diminution moi mouké 8 ouais, 8 c'est bon, 8 pixels c'est bon, 8 pixels de rayon. Na meka ko dézoomer, so na moni eza toujours trop frappant. Nakomeka koyesa yango mwa visible namoni ke eza flou gaussien elimwiseli ngai yango na diminuer lisusu diminuer sur flou gaussien po mwindu na nga vraiment emonana epesa effet ya mozindo ne baloba na lingala profondeur na lingala mozindo. Donc yango bomoni ke mwa mwindu eza mais pas trop exagéré. Alors eloko mosusu ya suka na kosala, voilà, eloko ya suka sikoyo nakoki kosala awa bomoni koto oyo ba bijou na ngai, voilà. Donc ba bijou na ngai yango oyo nakoya awa toutes les images nakotiela bino na description. Bijou, voilà, nazwi bijou, Photoshop, ok, tac, voilà. Na redimensionner yango. Na fini entrée pour na moni place ici keza. En fait, ebongi wana te eloko siko na osana otyon kola calque groupe de corps. Voilà. Na chango wana. Na zoomer. Na fini CTRL T. Na maintenir touche Alt pour na garder ratio entre la largeur et puis la hauteur de l'image. Voilà, na miki siko ko kitama muke boye. À moins que c'est toujours un petit peu grand, on a mis diminuer.
na diminuer, voilà. Tac, 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 tac. Na ye na ngoboye. Na moins que comme ça, c'est pas mal déjà. On a fini na entrée. Alors, eloko na osas quoi na meki opusa nsuma muke boye na mtie na nini na meki opusa yango nano boye so na meki kozoome en fait nasali yango exprès mpona kolakisa bino eloko astuce oyo tokosala na utilisaka yango très fréquemment sur Photoshop. Alors bomoni awa na bijou na mtie na calque bijou na déverrouiller na fongola plutôt na développer plutôt groupe oyo naza na calque bijou na ye siko na maintenir contrôle touche contrôle ya pavé ya clavier nanga plutôt na ye a bomoni icône ya souris nanga ndenge ezo changer na ye awa na calque na plutôt na calque femme africaine na cliquer bomoni esélectionnele nga yango na ye na outil gomme na meki kozoomer. Alors eloko na kosala sikoyo déjà oyo bijou na koconvertir na kopixelize yango voilà mpona epermettre nga na modifier parce que sur Photoshop oyo koki kozala modifier eza kaka bapixel. Voilà pourquoi on convertit les calques en pixels. Donc na effacer bomoni ndenge eza koeffacer ezo effacer kaka zone oyo ya femme oyo elekaki na kati ya femme africaine mpo ata soki na ye ekoeffacer nango te. Voilà bomoni ke oyo eza super pratique en fait astuce oyo. Après là on a fini CTRL D pour na ko désélectionner. Alors eloko na osala vu que awa totiaki mwindu na komeka ko créer susu calque moko oyo na komeka ko tia mwindu ou soit je peux laisser comme ça côté oyo na komeka ko créer ce qu'on est calque awa pour na kopesa effet ya mwindu parce que awa tozomona lumière. Donc na ye na calque oyo na fini créer nouveau calque na ye na créer masque. Est-ce qu'il faut créer masque de fusion? Non, il faut créer un awanasi, voilà. Na bijou. Créer masque de fusion. Oui, créer masque de fusion. OK. Et puis na pixeliser le calque. Non, déjà ils a pixelisé parce que ils a masque plutôt masque de crétage. Excusez-moi, en tout cas nous avons masque de fusion. Ils a masque de crétage, masque de fusion bazokango awa. Na outil pinceau na ngai. Na mtie toujours à 30% côté oyo eloko na kosala na kopeindre yango sikoyo en noir mpona kopesa effet ya mulili bomoni ndenge ezopesa effet na ngai ya mulili. Donc c'est comme ça awa pe na suka je peux faire ça, voilà. Donc c'est un petit peu noir, voilà, pour donner l'effet en fait de l'ombre. OK, donc na ye na outil déplacement. Donc bomoni yango yo et puis eloko ya suka ya kosala donc na kozwa logo na nga Elword nazwi na koya na Illustrator na pona kozwa logo na nga Elword na glisser yango mbala moko, voilà ici na ye nango na glisser Elword. Donc logo na nga vu que ndenge bimi boye eloko na kosala na pousse yango koto yo na meki ko redimensionner yango tac tac tac, il faut pas ko exagérer pe na ko diminuer. Voilà, na moni ke boye leki toujours et là on a ça na diminuer sous moka ay na position boye. OK, na fini na entrée. Alors pour na ba texte oyo en fait est facultatif. Donc yo moko koyi ko tia texte oyo lingi hein, yo moko tia texte oyo lingi. Donc c'est pas trop important na tiango awa o na tiango juste pour faire vraiment la décoration hein. C'est vraiment pour faire la décoration juste il y a image na ngai pour na tutoriel bomoni pour na kopesa aspect un petit peu artistique en fait. Mais le plus important c'est qu'il y a qu'à créer en fait effet il y a ba femme africaine. Alors tokomi na suka ya tutoriel na biso ya Photoshop en lingala. Alors na lobeli bino nyonso tout merci na ba nyonso tout bazo continuer ko soutenir ngai na ba commentaire bazo lobela ngai na ba commentaire nyonso oyo esengeli na biso kosala. En tout cas na lobeli bino merci ndenge za awa bobo sanate ko exploser en fait barre ya ba j'aime bo cliquer makasi na touche j'aime wana en tout cas et déborder vraiment makasi et ko sepelisa nga mingi. Et puis ceux qui nanu oza abonné te na kosenga na yo s'abonner ko suka kaka wana te cliquer na cloche ya notification donc pour recevoir en tout moment ba alerte ceux qui na bimisi vidéo ya sika.
et puis tokobo sanate ko souhaiter joyeuse fête d'indépendance na bandeko na biso ya Congo Brazzaville o bakokisi 60 ans d'indépendance. En tout cas Nzambe apambola bino ya ebele et na lobeli bino merci ya ebele na bino. Tokutani na samedi prochain pour na ba tutoriel na biso mususu na Photoshop en lingala. Ciao ciao.